kosekanga te mpo naza na bibilia na maboko bisika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye ngai yo nazali reconnaissante makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai bisika nazalaki ya liwa ye yabimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivwa ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nani akopesa nga loboko moto na oya ye nakanisaki libota na ngai ekosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto na kolela ngai paselekelaki ngai papoyo qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Seigneur, Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah, yeah. Mawana ngai ya bilamba teo, mawana ngai ya bozwi pete, mawana ngai ya liloba yawe, welobi nzambe nanga na koboya teo na bomoi nanga o papa motema ye. Tolela marimi samwe tike biso na mawa pomani ya salelio marimi samwe anadengo ya lingaka marimi samwe bana kongo tolelio amariye. C'est la raison pour laquelle biso tozana mawa kozanga yo mari kongo tolelio mama ye Mogaloliwe yaka ukoyebate, Mogaloliwe yaka vesa ukoyebate, na este na l'ouest biso tukidiba, na este na l'ouest biso tukidiba. Yekome mayoloko la tacle par derrière, marimisa mouele. Utiki tu jeune d'Afrique na mawa, lizizo Alelio et Marie, bomba de plik alelio misambwe, enzambe nangai. Marie, nagoma tanginga lokola mwana moke, ma mise tanginga lokola mwana moke. Toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Boyei malamu na service na biso ya visa. Service oyo ezosala bino bo voyager partout dans le monde. Tozali ko fournir ba service ebele. Lokola
Service ya consultation en immigration pour na batu nyonso balingi ko voyager libanda ya mboka. Service oyo ezo sunga pour na kozwa visa lokola pour na ba étudiant, pour na tourisme, to pour na ba faire. Pe tozali ko sunga ko remplir ba formulaire pour na demande ya sorte nyonso ya visa. Pe ya immigration ko bosana te. Les développeries carte verte pour na États-Unis, tozali pe ko sunga batu. Pe tozali ko sunga ko remplir l'application photo ya monene oyo ezali bongo exigé. Tozo pe sa service na biso pe pour na Canada, États-Unis, Australie, Europe, pe Asie et dans tous les coins du monde. Pour avoir plus d'informations, consultez notre site web au www.servicevisa.org. Pour nous contacter au Canada sur 780 710 09 83. À Kinshasa, 243 89 36 55 55 0. Ou soit par email, Bokomeli Bissona, service soutrait-immigration@hotmail.com. Merci encore d'avoir choisi notre service. À très bientôt. Salut, bienvenue dans votre émission, le News des Stars. Nakati Yasit Nabino, la voix du peuple. Oyabino, votre serviteur Vincent Chiluizi et toi de la presse. Chers amis internautes, laisse-moi vous dire que Nazan et Sengo Makasi, Koyeba Keboza, Ebele Liboso, Yaba télévision Nabino à travers le monde pour Nakolanda. Émission Oyo, le News des Stars. Nakati Yasit Nabiso, la voix du peuple. Toyebi ke Namikolo, Nyon Sotoza, vraiment na Mawa, Toza, na tristesse, ya Makasi, parce que Totsuko Bungisa, une grande dame, Nakati Yamboka Nabiso. Sœur en Christ et auto bengi bongo Marie Missa moi la moi oyo a consacré qui vient au bimba pour na koyemela nzambe. Si on a l'histoire to ebi que depuis dans l'âge de 11 ans Sœur Marie Missa mobane déjà koyemala avec Kodi mais puis a évolué giti nzamba sa qui grâce ba okuta na notre fait de baba oyo a permettre qui nanzela na ye nzamba sa qui ebele lelo Sœur Missa mu a délivra nzela na ye nzambe a délivra batu belé lelo to perdre ye moko brisque qui batu vraiment la pas si toujours continuer toujours kolela donc émission nos Mikolo, il faut d'abord to penser na en moni to bandaki émission na biso na kolela Sœur Marie Missa avec mes invités to bengisi de l'eau boyo baza bongo ba soda il y a des pliques pomba il y a nuance on a moni na mopanzi na ngai il y a loboko il y a moi si nazana tout jeune d'Afrique au changer tout jeune d'Afrique faut m'aller mais comme ça tu es comme appelé tout jeune du monde. Nderonabiso Arnaud Ngoyi, donc artiste et musicien, il y a des plics le long na ici bango ensemble Torbeta Masolo, il y a ba news les Kanakat, il y a orchestre, il y a des plics et en même temps toujours les la Sœur Marie Missa au même moment. Tout jeune bonjour. Ouais, bonjour, veut dire ouais. Moi, une minute de silence pour Talarara. Moi, na photo longola po Sœur Marie a sala trop na musique na biso. Yangwana pomba de plique atindi biso to leka to expliquer batu moi mawana mais à part wana pe tozana bilo na biso pe album voilà tozo le la donc wana masolo to yenanga mo ndeko nanga boni santé boni masolo na pas pomba de plique ezo legane ouais avec pomba de plique tout est bien tout va bien donc yo mozo mona ka ndenge tozali donc peme na pomba nuance donc la fraîcheur quoi. Suko les bossana na ba transfert ya ba musicien ne za bolaki na orchestre mo boyo na orchestre mo boyo boye ba ne boya ka boyo ba leader ba ke ba leader na bino ba ke musicien na nga otaki place boyo net yo no za ba imaka est-ce que depuis ka bi ke yo no za boyo otaki pa ka bosse bon pomba nia sa oye ba na epete parce que ata yebi ayebi ke moi na yo luka musala aluka vina créer des plics na ka bosser ba problème papa non auta maison mère on balé ouais et ça ka ke ngande na luka vina ngai na luka vina ngana préféré na jijaki banque naza nanga pembeni ya pomba nuance parce que pas pomba nuance la fraîcheur talaka ndenge na za makambo so pas ka bosser lo ya laïta bon
na vie to ana posa évoluer so zali na il faut le rappeler moi deux quotas moi troisième ainsi de suite yo ce qu'on ngolo baké zela so le big yo zali na 1 faut le deux quotas donc un au cabossé des déplique de yo ça va tout cabo déplique les cabossé na gaz donc ont confirmé les logs depuis que l'équipe cabossé na gaz oluka makambo oluka conflit cabossé na déplique non conflit zate quand yo le bid déjà que 1 donc 1 ou t'es pas cabossé des ne déplique donc cabossé depuis que l'équipe c'est ça bon na oluka vinanga na oluka nanga vinanga na juger bon qui na zananga pembe na pomba niance pomba l'équipe na cabossé na moni que pas pembe na pomba niance ça langa bien pas l'équipe cabossé cabossé 1 ozali na 1 pas cabossé des déplique pomba l'équipe cabossé yum to lo bien ngai na juger que na zananga pembe na déplique pomba niance vraiment. Il s'appelle Arnaud, artiste musicien évoluant au groupe de déplique pomba OK c'est comment vous avez non pour le moment non toi na commoté mais ils coupe accompagnement non ils ont mon orchestre OK orchestre tout jeune bao nazongelio tout jeune bao ba tu belé ba tout ça no Michel Liboso ba tu belé ba Preciayo un bon chanteur ba mona vraiment que talent izali tout ça ba nini surtout que oyi mané mona Fabregas donc ça la pena bien makasi wana na lingo pese na mutu mombo avant le tourno ba question wa mutu Choco frappant, facile à garer. Ouais, Choco frappant, facile à garer. Il faut banner l'angle bien. Ouais, Choco frappant, facile à garer. Tout jeune, non, il veut dire que nazaka mutu mafuna remixer bino po bino bat bo fula rabat. Bino bat bo sepele nango ya ngwana bo moni ba bengi biso ici pour la deuxième fois. Pena donc pena benga ngai singa bi faut ya melanga sous jeune wana. Mais abena tout non question moi va to banda. Ai singa bi poni so yimbo cha olela aussi ma mi so rozolela. Abi poni. Ko na ka rande ma wana kanisa ba pasi to. Ba pasi to na mona na vie. Ba kote to na kenda ba boya ngai na raisonner ngo so na raisonner singa funa lela ka. Ya osko fucha ko simbara. Na pa ngusata ma miss na nganga moko. Sko photo ça le plaisir. Na ebite soki ya bobeta guitare. Oye masko sa peka bon si Arnaud de betata zara na elo mo peka elo ya lipasa na yo ya mutu na kala wana mo elo mo mutu na kala bolingo tonda bozaba bolingo tanga kela cité Olivier Maleba bengelanga da kazadia wa bolingo nyokola kangaye bolingo kotisa kofiolo mide va conflit jeune pato alazala ki olinga tena silika e azala ki obondelanga lokola bebe Choco frappant zala ki oloba na vexo ya mama e abombanga na motema secret d'amour nzambe na ngai bolingo kotisa yekuna yetu kotanga kombote nzambe na ngai gie ngana funa umai malela ngana funa ma tola bana seleka tovanda kino sukaliwa tola bana seleka tovanda kino sukaliwa rigoi kina ye o mama nzambe na ngai mabeyo zalinga me Choco frappant na biso mabeyo zalinga me nzambe tata kokatalika mbongo omona wapiki muta kufasenga bolingo mikadi mortel nzambe na ngai nzambe na ngai yomona wapi Choco frappant omona wapi alubu nzambe na ngai o tout jeune Afrique mai tribinda le kao babotoli bolingo nanga bapesi na koba bango babotoli bolingo nanga bapesi na koba yogali citoyen l'homme prudent voit les mal de loin qui se cache dans l'obscurité Choco frappant na biso qui se cache dans l'eau tout jeune bao qui se cache dans l'obscurité Choco frappant ça c'est pour toi Christelle qui noani boss maboko balobi nzambe aboyi bosoto
évangéliste Lebo Kanza na kati ya Switzerland nzeta mbila babito matara Vincent zo matara nzeta mbila évangéliste Lebo Kanza epsenga bi Vincent okobuka na mbila okokata na matiti okene nango donc nzamba boy bosoto le révérend Lebo Kanza na confirmer na kati ya Switzerland wana. Mais na robi ma Switzerland te sangena mon Fabrice Mobiala, celui qui est prêtre avant qu'il soit prêtre. Moté ma joli Mobiala na kati ya Suisse wana na sugina wana na robele la bamsusima tout jeune. Boulot ça va, talent ça va, mais obi ke bo raté. Bo raté babi bana monde entier bo talanga bandeko nga tu bo talanga la monde entier. To ça la émission na sujet du jour na biso to lobelango vraiment tous les artistes et musiciens au balancer ba plus na bango pour na ba fête ba raté. To bo confier le mida bimisa déjà va selfie mais déjà même tout va boire en décembre. Ici mité et betité na ba leader oyo to biki ba kanga masolo ba betité tozo comprendre musique yango nini problème ni eza musique na biso na bato ba betité depuis qui peut a betité a raté point si kobeta te wana mna na ndimiango te po talara rapomba déplique eza mutu mo boyo voix o soka yembi mukil mumbeza da tomber na biki bato bazana ba net bon mon chéri koko makambo ezo sala déjà na poto déjà tombé awa déjà kutukoloba te veut dire que 40 nde toloba bo chéri koko pesi da parler na ma campagne Maison Blanche veut dire que eza na deux salons ya minene naso 7 chambres dire que le pango mobimba en plus chéri koko pesi sou Nissan Morano veut dire que ko simba tango ndeni ba tout jeune bango yo c'est bon déjà c'est bon tout jeune tous en opéra sincère tous sur la pena le roi bandeko hein to beta masolo na biso mbale siko les 25 les premiers autant les pena nzilo mo ba bina générique il y a des pliques to ba bina pena rumba des pliques on a chéri kokongo to yebi ko na yebi te sur te bana neni donc za pena si pena les 25 na les premiers to durant festivité il y a mois de décembre moment to fêtera to préparer nouvelle an autant les pendant nzelo mo pendant ba to bina pena générique il y a des pliques to chéri koko nozolo si ozan a raison mambolo ba po na mi kilinde et bien les 20 mais biso a officialisé zaki les premières et les 31 janvier et les 31 décembre biso pena ana kini chéri koko na sécurité bien les 31 les 31 déjà na ba boîte partout déjà bêta qui fort tu peux le lot dans tolo ba c'est bon c'est bon pena donc c'est bien moi mon nzela to bisa yemela biso nzembo pena chéri koko moi je t'aime chéri koko yembelo on venait de alinga kana yem o kamna zong alinga kana o sala mambono to loba loba nde ba misusu ba beti na bango simbité mais pomba depuis pena c'est bon. Ah bon? C'est bon pena. Pomba depuis c'est bon na linga to bet la non le rango chéri koko na bozolo ba bo beta on po na dam sunga pena yo rango na yo rango lelo. Chéri nanga zalimbo kaba affection yaba nanga zalimbo kaba ka nezobo manga aye gazo ngaye yaba alinga kana yema alinga kana yaba alinga kana vwana alinga kana bine bolingo na yo ezalaka nango série système violé sans baguette arrière ya batunda ba full option ce qui tokanga mie na poto à côté traction abatinaka bien surtout na marche en arrière pardon bébé na kotoli kotakoli na lukonkai na libongo bongo na bareyo na baramoto na zonoye déjà ne bala bilengi mba maître nageur bo sauvenga te de plus en plus na zokota na profondeur ya ba sentiment bilenge zo matanga alinga kana yemba alinga kana yaba alinga kana bina
alingaka na vwana mama trésor yeye aye yaba yeye chéri yakananwawa bilenge poko esiliawa allez chéri Coco, moi je t'aime chéri Coco. Pourquoi tu as parti chéri Coco? Merci chéri Coco. Voilà. Tokos, to senti pendant que wana bandeko tu bozuna ota ya roga chéri Coco te to invité bino kende sur YouTube wana bobetarara titre déplique chéri Coco bo talanze mona donc ça dit aussi déjà lenginango donc lengo pena donc to baxé to beta moi tour moi visite na champ na to yo kongo pena suko en mode studio en mode vraiment il y a bloc aussi vimba na cadre sur ça là bien moi je vous assure que topé ça déplique chance c'est un artiste musicien au déjà à ça là va prévenir na bongi musique à maison mère lelo na carrière solo, pourquoi pas te soutenir, pourquoi pas te apporter main forte. Donc félicitations à Déplique parce que vous avez Bali à ton âge comme on a osé ça là jusque là et BDT baroko kayango mais ma solo mon aurait eu une habitude sur aurait bien été ma solo mon a titre internet tout ça dans un peu na temps on aura titre oh depuis quand nga zonga maison mère bloc ma marque on les non te zana mambalokota pomba jama rozonga na mamba yembi dana ba studio ana me dega jamais derge ba ko sala na bango prêtre na biso makambo ko ezala titre rap luka base ba luka moi ma solo ya opesa ba information lokuta quoi mais nga na yoka que oh non depuis que le ba ko zonga ne maison mère ma condition ba longola ba mikonzi wana ba longola ba mikonzi tout yo mama non pour ma nuance rozonga te parce que na minute oyo aza déjà engagé déjà non déjà ba grand garçon boaza dana bango te poussa ni pe déjà na makam na biso ya ba studio ana ba mélodie ba bombe za wana na ouverture aroti kango boita songa isusu place wana pe na yemoko na moni pe ke makambo ekende bien ndimite ke poma niasa rozonga lisusu mais entre nous boula poma niasa zalaki chéri Coco sécurité et boirama bah c'est plan en décembre comme ça ouverture mais plan opena entre nous simbi penate donc faut beaucoup ça ouverture bi mamba on peut et récupérer moi retard au besoin na deux plans ici non chéri Coco déjà bana Congo bana monde entier bato bana ba internet batala vraiment ndenge bato ba sepila nango chéri Coco vraiment esimbi pona osimba te vraiment na ndimite chéri Coco vraiment d'accord on ezaki kaka kolaksa batuke combien de fois ndenge ouverture rozala on ezaka image ndenge ouverture ezala makambo nde vraiment yana ouverture ba mélodie place mayele ya pomba niance vandi vraiment et à mana kata ouverture on a le monde entier ba comprendre encore une fois qui est pomba niance ce qu'on veut la linga c'est plan orchestre na bino leader na bino déjà do bino tout na leader na bino ba musicien bozaka na moi bilo mo ya ozamo ba sozo bi ke cha obetu pena do taraye mo abetu pena bilo afali jamais mais ye pena beta ga ngole boye mache pena OK bilo wana pena na bi ke za bilo afali do bolela ba fali bolela ba fabrikas mais na bi ke Glody Lina de Bruxelles place à s'appelle dans Marambo mais c'est bon fali plaza aza numéro 1 mboka na biso na netali musique boyende bien biso linga boye kondi maraboy pena boy sala bien mamba bien eza faute surtout so ba lo ba na ba comparer que mutu mo boye aye mbaka danger ba chep na talaka ba chep na prêtre na biso c'est que c'est bon et dire que di prêtre Hollanda fali c'est bon mais so yo qui peut prêtre ba côté msa chubaka ils appellent liwa pe pona na ngambo ko na comprendre donc fallait royemba ba place ya commentaire te aroki ne royemba mais il a pe zulu banine dire que ndi ba comparer pe na président fallait taper faute
Ouais, c'est bon pour Talara Aurélie Lito. Moi, si y a Pembe, veut dire que ça la paix tout jeune d'Afrique quand la trotte ouverture, comme on a salibino. C'est quoi ouverture quand la minute zobima mais parce que déjà sécurité na chez Coco et comme déjà les passé. Donc ça dit déjà tout aux yeux en haut, tous au consommant malé bezo kota faut to payer sango temps album ba on a 1 mois 2 mois faut moins 3 4 mois 5 mois 6 mois pour ba digérer on peut bien mais c'est quoi ouverture beaucoup à niveau ni ouverture de presque tout déjà c'est là qui déjà et très moi tombe sous moi des chansons na ba générique moi bomi balé peut-être là qui a résonné nzamba atindele ba biloko sika quoi nda robé tango rapide dans studio dire que sili na ngwa et soki na ndenge bosolo na déplique ekobima na ba momani te me kala trote to ebi jour te to ebi date te me kala trote tom so pa rola la peka abwe dans 2 mois pas bimisi na yango parce que ma tout évidemment tout perdre Sœur Marie Misamo azali bongo artiste musicien chrétien ndenge tolobaka na Congo personnellement pour na yo Sœur Marie Misamo obando pese place ni na musique ya Congo. Ouais, Sœur Marie Misamo vraiment premièrement na fanatique né na ma fanatique né na zo linge makasi voix na e vraiment et c'est pelisa nga makasi donc liwa na e déranger nga makasi donc azaki vraiment na place na place na musique ya Congo parce que na bato bandoko critiquer pour babi mututu so akufi akomara mutu malamu. Ça dit c'est Marie Misamo qui objet à critique à batu belé bandoko fingaye batu belé baloba maman mabe pona et tout ça surtout mi pour ando ngano za mi mer mona yando sangisane mututu ya zaina e ora vena jibe mukulu frère Patrice dans azaki mututu personnellement eloko na yazaki na ngwana pona yo rolo bani ya kosangisa batu kozala ma chrétien ya ngwana kozala mwana nzambe ya ngwana parce que nzambe yezo yaki nde pona bato mabe pona babino ndenge bato bamona biso nde bato balobaka nzambe yaki nde pona bato mabe donc kozala nde mwana nzambe yango wana vraiment azalaki vraiment mwana nzambe akaza kabula te vraiment tout jeune témoignage une rosala pona Sœur Marie Misamo. Sœur Marie Misamo veut dire que nabi que mission mo bona sala ka bo conseiller un peu fort veut dire que garçon no mon oza en avenir. C'est-à-dire que Kobaka na ba travail et Simba paye deuxièmement ando sangisa batutu. C'est-à-dire que au monde n'est pas JB aye pe solo linaye au monde peut pas frère Patrice dire que zakite ka trop qui chrétien de on va zalagana et puis ndo kabolali pendant mututu en plus voix na ye ando sala batu bien na bandako. C'est-à-dire que mawarara mais non singara mwana na ye soki pena à colisi sous loko mère nazalaki et ça les bien à colisi ça pena boulona tom so pa robeta ba remix ya nzembo mama na ye et kokote soupe lar na bandenge mo boy mwana na ga ilo no singa kaka mwana na travailler pe moi fort à colisi ça pena idée ya mère na bango tom so héritage mama ko tikele yango wana mungongo kaka voilà et loko ngwana no singa ka mwana na za nango Costa Diomi mobile pembe mwana suka les jeunes Diomi nongala jusque là toujours zama quelque part Costa Diomi mobile pembe ya yo yango na kati salon wana na monaka mama na nga Maja Kinzongo na kati ya France wana na mona rappel susu mama na nga Marie Jeanne Mbwese na kati peka ya Londres grande sœur ya chancelier des Mbwese na monaka Vincent Disoloka Dieu Vincent Motema Niklete Mbelani Disoloka na mona rappel na ngambo ya Canada kuna Igo Kitenge le grand Kitenge wetu l'homme de la 25e dynastie yangwana donc tozana wana sans oublier Benerissa Neymar Botembe na kati ya Grenoble yangwana babile Neymar na kati ya France azalaka moko babengaka Benerissa Botembe place aux AP yangwana donc sans oublier l'évangéliste Lebo Kanza
Nzamba boy bosoto. Mais tout jeune na osepela penza na bike bato ba la biso. C'est vrai que l'autre bit to beta masola déplique mais toza na passe assez à Marie Misamu. Za na chambre Marie Misamu, waneza pena nzemo na linga trop, na linga ngo mingi. Na loba route mukonga na obala vraiment donc ne ba fungula piste ngala fungula piste na nzemo na reconnaissance na lela chant na mabe na habité ceux qui boko sanga pena plaisir. Na lela ser Marie Misamu atala mungongo na bino. Kosekanga te pona zana Biblia na maboko biseka nyonso na kokende kombo ya Nzambe na monoko na ngayo mbasali ya Nzambe oyo baza kote ya biso tango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango po basalela kaye ngayo nazali reconnaissante makambo azalela ngai minene papoyo na utina libulu ya masumu abimisi ngai bisika nazalaki yaliwa ye abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivwa ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nani akopesa ngaloboko moto na oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimaki moto na kolela ngai paselekelaki ngai papoyo aboko mpona yero obike na santi kano oyemba na santi moi ki Carlito ya paro ba terminaison na ba so déjà causant accès Carlito ya frère Carlito wa comment l'évangéliste ouais ba bisanga o yemba pe ba bloko na oui na za nzembo moko yolinga mingi to yeka po biso pena na émission na ngana ngana o yemba trop to yemba trop to tuna ba question trop to yemba ta jelo ce n'est plus moi qui vis c'est Jésus qui vit en moi. Il m'a changé, transformé. Oh, 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 oh. Ce n'est plus moi qui chante, c'est Jésus qui chante à moi. Il m'a changé, transformé. Oh, 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 oh. C'est lui qui habite en moi est plus fort de celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, j'ai autorité de chasser tous les démons. Mama bo susugo. Ezo sala bien makasi, Obomoni ke baza bato nenge tolobara baza bato te totika comme ça Yesu ya biso moko boye. C'est-à-dire ba chrétien botika comme ça Yesu le roi ya bino. Et là aussi Marie Misamu ando sala moi j'ai toujours apprécié ça. So tali même Jésus-Christ na Pierre na Bible. Tant ba kenoro Pierre ba kenoro péché. Tant ba zongi tant ba ki ba premier tout ba péché te Yesu na bokene. Le ba kene ba péché ba mbise belé. Père Yesu Yesu abi lo kene musika langa na o mérité te na za sika mona parce que naza muta masumu mais Yesu ke na yipo na bino ça dit so tali Jésus anobe bana ba pharisien po ya za kana bato ba mauvaise vie bato ka ba vie mabe bato masumu bato mo basama mabe na vie ne bato ya no sa na bango bato ba no respecter ba loi ya Moïse te pour loi Moïse ki pena po dame il faut suka maboko mais ba bana ba mo ba dame ba suka maboko te ba bana ba pharisien ba teke yo neni va ba boy ba mauvaise vie. Mais Jésus a quand même bata bongo. Mais so tape suka lango batana tout Pierre o abenga alba na Jésus. Longwa pe menanga na mutu mabe na suka lango Yesu atikela ki église. Lelo muto abimara jour à Pentecôte muto asala discours puissant. Ezaki Pierre oyo abisaka Yesu longwa pe menanga na mutu masum. Donc totika comme ça Yesu ya biso Yesu ayaki pona batutu. Donc sokoza chrétien ngelo bateke bato masuba to na to bengara ba païen ngada on alinga bongo te depuis anga kanda foso ba benga wala ba païen non to sangana ne wana ne to kokselo banza me wala bike mututu pour ça neza mututu azala sauver pas parvenir à conscience la vérité to ba moi Bible to ba moi Bible donc là tout jeune ba to remis na suka émission la biso je pense que na ki vraiment nesengo makaso ya mabino lelo to sololi mingi moi sœur Marie mingi depuis Pomba maintenant linga avant
to comme une émission sur l'engagement aussi ça na yemba mais na pesi yo parole message dans les années pour la public na et puis dédicace soit penanta na yo belela batuna yo et puis moi numéro contact et ça va bien. Ouais, na pesi batutu balingara tout jeune d'Afrique, mission ya pomba de plique bambota trop ndeti na pesi sous Lodi Lina de Bruxelles, na pesi Aurélie Lito moi si ya Pembe, veut dire que vrai chérie Jessica Bernadette Masengo, Christelle Kinwani boss maman na Beyoncé, Tania Kinwani, Lori Bingo, Aurélie Bialo, Déborah Kabasele, Trésor Loi LL, c'est vrai qu'il y a Rari Talou Samba, c'est-à-dire que Patrick Kidianga, excès de Bilamba, Aloubo, Papa Nakeni, William Trésor Yaba, c'est-à-dire que na pesi sous BBC Lukamba, BBC Lukamba na Suisse, na pesi il est riche Makenda, Soda Makasi na Lyon, Iris Nzambo, le suprême, na pesi sous tout la Edi Malanda, c'est-à-dire que Kumu papi motema ya mère siko batumo obwakia BBC Lukamba kumwa pap motema mère rêve donc BBC Lukamba azab mwana ya kumwa pap na mère rêve nete soko yebiango bon mutamta benga ngona ndenge na ye on est ce qu'on a parlé ya Alubo Star c'est-à-dire que Alubo Star na pesi susu ayem taisa ko bagele BBC Lukamba na kumwa pap na motema mère rêve ay mais obatuna ngape veut dire que na pesi bango mbote tout jeune musicien na bino yeyo na pesi su lova veut dire que lova imo moni benande na tiki Kings Lova manager vetna ya biso quoi veut dire que numéro de téléphone 081 72 28 202 babetika code 00243 081 72 202 so bolukinga na ba WhatsApp naza Viber Imo naza na pesi su Iris et dire que Iris yanga quoi ya kati quoi tokos na ye nanga mondeko na ngai dernier mot nous et puis quelques dédicaces na batuna na pesi ba chéri nyonso ya monde entier mbote Arnaud de Ngoyeyo mi soda pomba nuance wa kanta moi na pesi mbote pa ya le manager Kings Lova na pesi mbote pa ya Nigo Nyenze Supra Lyon moi na mokonzi za toujours mokonzi na pesi mbote pa Alubo Star staff open world na Paris Trésor Yaba ya Banzale na pesi Jenny Lopez mbote Andy Makendi na pesi bango tumbote donc Arnaud de Ngoyeyo moi na bino numéro contact na ngai plus 243 89 92 43 748 donc plus 243 89 92 43 748 voilà. Donc, merci voilà. Merci mon frère. Donc, tous la ouverture. Album, il y a des plics ici, puis tout jeune bao na Arnaud Baché bavon na bango. Topé sa bango chance, papi c'est pas numéro de mon téléphone, moi appelle ça la bien pour nous soutenir bango. Donc, ça dit bah Dieu m'a cassé ça l'album. Voilà, on appelle appelle merci na bande tout besoin tant la biso na moni lisusu facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique maman bonheur yo yebi vandara no vandara na po ezala yo na moni équipe nangai à la voix du peuple Bénédicte Shekina Bedi Tumba et puis caméraman il y a sérieux il y a swag il y a propre à changer migolo coiffure donc Parouze Isayo caméraman à sérieux et puis réalisateur il y a la voix du peuple donc faut reconnaître migolo a joué rôle tout qui dans babi Maramutu etali Parouze Isayo donc caméraman réalisateur monteur Maramutu ezama mabora Parouze Isayo caméraman à sérieux monteur il y a sérieux réalisateur il y a sérieux to combina suke émission na biso na Suso Costadio mi mobala pembe na moni le révérend les Bokanza ba mi ngolo Vincent Zara les révérend les Bokanza et puis na moni masalanga Suso Fabrice Mobiala motema joli Mobiala na katsa Suso wana na otike la bango micro na guitare basanga na sakana rare Alain Lukelo Léonie Lukelo Alain Lukelo Africain Mbakano Wozobezanga simali boso bombeli nani Yozobezanga simali boso bombeli nani ya Nigo Nyenze Wozobezanga ubombeli nani Yozobezanga simali boso bombeli nani Arnaud de Ngoyeyo Libulu wozo timbola poyo kunda nani
kotiza zama na kate basalaka po balela nani yani kongize e mama na sambo e mama na kacho e mama ngamilelo e mama ngamilelo e mama ngamilelo e mama ngamilelo nikonyenze yakoma na yeze bilelo nzambe e mama ngamilelo bebe bolingwanga na yo yekomo torture yekomo betanga fimbo pia lokola bakanza ya beta makafimbo na tangwa lungange lokola lumumba ya beta makafimbo na tangwa babeje fumu kimbangu ya beta makafimbo na epoke kolonia bebe na ngai awayo bwakisi ngai nakomo yenga yenga netima me yenga yi bolingo no bebe ekomo nyokolonga tina katantima kubayo salinga mama mokolo yenga benganga tana chombo ekozole motema nanga ekozalanga plaisir omani yaze aza kongenga palala 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 Christelle nanga aza kongenga palala 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 Christelle kinwani aza kongenga palala 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 Choco frappa aza kongenga palala 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 ozopesa nga sima liboso bombeli nani Choco frappa ye yozopesa nga sima liboso bombeli nani Choco frappa ye ozopesa nga bombeli nani yanika yozopesa nga sima liboso bombeli nani libulu ozotimbola po yokunda nani kotiza zama na kate basalaka po balela nani e mama na sambo e mama na kache nzambe e mama ngamilelo e mama ngamilelo mai tribinda lekao mbabotoli bolingo nanga babesi na ngoba yokalisi toile l'homme prudent voit le mal de loin il se cache dans l'obscurité unata moto akomona yete Gaga nzambe na banjelu na ye Gaga nzambe na banjelu yani konyenze na krake boyei malamu na service na biso ya visa. Service oyo ezosala bino bo voyager partout dans le monde. Tozali ko fournir ba service ebele. Lokola service ya consultation en immigration pour na batu nyonso balingi ko voyager libanda ya mboka. Service oyo ezosunga po na kozwa visa lokola pour na ba étudiant, pour na tourisme, to pour na ba faire. Pe tozali kosunga ko remplir ba formulaire pour na demande ya sorte nyonso ya visa. Pe ya immigration kobosana te. Les développeries carte verte pour na États-Unis, tozali pe kosunga batu. Pe tozali kosunga ko remplir l'application photo ya monene oyo ezali bongo exigé. Tozo pesa service na biso pe pour na Canada, États-Unis, Australie, Europe, pe Asie et dans tous les coins du monde. Pour avoir plus d'informations, consultez notre site web au www.servicevisa.org. Pour nous contacter au Canada sur 780 710 09 83. À Kinshasa, 243 89 36 55 55 0. Ou soit par email, Bokomeli Bissona, service soutrait-immigration@hotmail.com. Merci encore d'avoir choisi notre service. À très bientôt.